Londres en fait l'adorateur de Ningonde, notre papa que nous aimons, eh bien, va livrer un concert ce février 21 2026. Ne manquez pas, venez nombreux, bandeko babolingo, boya ebele, namo nazo ko inviter personnellement, coach la grande, yarato adoré, et Yesu elongona papa de Ningonde. Bisonyo sotoyebi, comment le Seigneur l'utilise puissamment. Nanzela na loyembo. Na banzembo kitoko, na ba adoration kitoko. Bisika au présence en Nzambe, vraiment ezalaka redoutable. Donc venez nombreux le 21 février 2026 na Dominion Center toyebi salwana bana Londres tout bayebi adresse ezawana adresse ezali Dominion Center 9 de Broadway High Road London N 226 DS. Donc boya ebele, si vous voulez plus de précisions, vous pouvez me contacter et na opesa bino ba précision. Donc soki po lingi ozana besoin ya ticket, okosomba ticket en ligne ou soit okoki ko contacter ngai soki oza moto olinga mambo ba kokota en ligne te bato be ba koka mambo ba en ligne te, okoki ko contacter ngai et nako posteler au ticket ou soit carrément so oza na Londres zinga à Londres nako orienter yo comment est-ce que ozwa ticket na yo. De toute façon numéro de téléphone eza wana ezoleka na fiche wana, numéro eza wana, bandeko boza pe na numéro na ngai, vous pouvez aussi me contacter sur bolimba précision. Sinon c'est ça, que le Seigneur vous bénisse et partagez aussi le message bato bele bakenda so ba concert parce que puis na ba concert en Nzambe te parce que puis na puis bon Nzambe za so ebele te, mais avec papa de Ningonde biso nyonso toyebi c'est un adorateur et c'est un homme intègre. Et puis voilà, Nzambe a utilisé puissamment Nanzela Luyembo. Commentaire à gauche, il y a aussi les athées parce que tu es bien. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. La famille, quand on cadre actualité, dans une soso. Depuis les solos, nous sommes là pour moi si à Boyaki, ko Pesae, Nzoto. Et la femme était grosse en plus. Elle a 7 mois, s'il vous plaît. Bandeko. Je crois bandeko basi ou bobota. Boyebi. Deuxième à 7 mois. Banam sou babota même na 7 mois. Donc, ils ont vraiment épuisant. Et moi, c'est un état où il fallait balinguer là. Raison à refuser là, toujours comprendre que cause attend sous peser ba caprice zemi. Bon, neti aloba que ça parce que fallait yemba. OK. Tondi miango. Mais mingi je crois bandeko basi toyebi. Zemi ezalaka na ba caprice belé ezala ba misusu nandenge zemi bandi. Nandenge zo kena osila alingi kutu ko sentir maboko muto na nzoto na ete. Je crois bandeko basi boyebi siko zemi munene ndenge ona ya 7 mois. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Moi si ya zemi okene ko betaye. Moi si na zemi azala na fragile ya kosakanate. Ya kosakanate. Siko yo ke suko bete plus zemi on combien de mois. Et
na ba église kala tango bon pas kala mais depuis voilà toyeba ndenge tango ba préparaka ba jeune pour na libala. Je ferme la porte. Ba préparaka ba jeune pour na libala. Et les amis qui bana basi ba relation il faut respecter mobali. Ba relation il faut tanda mbeto. Ba relation il faut lamba. Et même dans ma famille, les alagos, moi, na okende libala, maman zo pesa moi na ba conseil, tant dans la fiançailles, jour à souka va que na vandisi moi na respecter libala, talanga maman na yo, talanga maman na yo, talanga maman na yo, mobali, babanga ba respecter kae, mobali ata zongi retard, mobali ata beti a fingi, mobali ata zongi sa salibwe. Mais généralement, ba pesa bana mibali conseil, te to pe ba préparer ba garçon te. Te à garçon te comment être des bons maris, comment osala mobali malamu, comment osala papa malamu ya bana, yango moni lelo ba faye belé na mabala, comment moi c'est cette mo obété na nzoto, osimbe na nzoto to pour obétaye, c'est inconcevable, c'est ça. Chers parents, éduquez vos garçons pour lobby bazala mibali, topé baza mibali malamu pona basi na bango topé ba papa malamu pona bana na bango. C'est triste et regrettable. Et on a même des pasteurs oza censé ko la ki sabatunzela et azai lo côté en terme ya marambu ya kozala mobali na ndara libala, c'est compliqué. Mais mba mona ya opesa ba moral bandeko et puis c'est pas mort. Basé mes ans ba makambo belé batate belé ba vanda na basi basé mi do misou ba mona ndé comme dit mo ba kindoki mo a comprendre mu tout azo mais tellement bolingo ezali et tellement compréhension ezali anazemi siko koma yo ke no beta mwasi na zemi po boy magoda bazemi ebele généralement basi belé na bazemi balinga na bon masimba bon na banzoto te peut-être ba cas exceptionnel zemi za mambo belé na mona mwasi moko ta zemunene na kene makdo na bana avandi au fait bazai na mbali naye siku mbala ndo keso yo wapa bisi na sombi le loi rolia na oloba utoko oloba ta bebisi elongi obike kana otala mouvement na okengela mobala kena sali commande achele na mesa na solisi muke bisi ok comme ça na ki na poko kana ndako mobala baluki ake bandiko mama na bana vanda ki otala hamburger ngo ya otala frite na ji azotala mususu peye fala razo ngo ata pona evite tamsu bana te anga ta pesa na evite suki nani bon tamsu beta za aibine batu tazane na batu te bandeko azwa ngo ka ndinge zaki wana simba ngo takangisa ngo na bina aptong na poubelle pou abimia kenae azaine na petia kolia te bandeko ya ba musuna zemi akokata ochelo na mnote je connais une amie ya bandoli aka manga kotela dona zemi ya lia kaka manga ya kotela et pour faire mango lemba wana apara ya welo msukota na mnone te soka mmeko cha sanzi suko muto ndengwana okebete magoda ndeni wasira oza na petit nango généralement basi na bazemi en fait sona olobela ngwe nazo pesa conseil na bana mibali surtout ona no bobali te lobi obala ovana mwasi la ndako mwasi tanga koma na zemi akoma na ba imer mususu des fois ka komo yo ka ba solo pamba woka episode te kino sukolo na bi cuisine na ngaba no episode mbali na kino sukolo makolo so mbala butum sala ko je mais les messieurs étaient propres les pauvres que soit makolo mais comment nous comprendre ka OK allons ça va tenir qui sukolo makolo mususu ote zo solo munoko ngomsu cuisine na le biote alena besoin ali akwanga mbale kwanga le bio wa kwa solo mutakala kwanga
bongo solo mutakala ndenge nini abi kwanga na solo mutakala na ligne yango te nga eza tana za zema mwana na liboso yana parfum moko boye na yina parfum na ti lelo nazala so na oleka na nzela eke na yoki solo nango onde moteme bimanga libanda mais avant naza na zemi eza nango problème te bando yoka na solo wana do ti lelo nazala so na oleka na oki parfum wana moteme onde bima libanda na opesa conseil na bamibali surtout soki na mobali te prépare-toi yango tolobaka ke libala ezala mpona bagarçon te libala ezala mpona bamature okozala mokolo me oza immature okozala na 40 50 oza immature so oza immature en tout cas libala eza ya yo te libala eza ya yo te cher homme mwasi ntango akomaka na zemi bakomaka baexigence bakomaka bacaprice bakomaka bamakambo ebelebele donc il faut ocomprendre ye ocrope na lolenge na ye wana sino te eza compliqué nana batémoignage ebele baze na bazemi so oza motema monene te libala ekokufa yana basi mosusu faso bazemi omemelaka bango olinga to osepela te mais aza na zemi osala nini généralement basi na zemi balinga na bango basimba bango te aka ya baexception nga na bana 4 et mes 3 premiers bazemi bacaprice normal ndenge ezalaka kaka zemi ya mwana nga suka nayebi te zemi mwana elingaki nzoto ndenge elika mosusu nasekisa bino nokolingaka boye nasekisa bino bandeko zemi ya mwana nga suka elingaki nzotologie nga mo elekelanga bi mais c'est quoi cette histoire en fait bazemi ezalaka bizarre par contre les 3 premiers c'était pas le cas bonde na kemba na sala boye le papa azali na dekayo siko ya liboso nano déjà temps plein ya mibale ezalaka mikolo nyonso te 3 jours na semaine wana mpe ezalaka temps plein les 3 jours en question et des fois il doublait ake mosala na ntongo asisi na poko fois kikuna donc et le même jour abimaki na ntongo wana omoni te ta mosusu poto batata ebo équilibré malembe mbongo c'est vrai oui omoni te akei siko imagine moto abeti dergon ya mbongo abandi na ntongo asisi na après-midi ake mosusu asali yango butu aye ozonga makasi yango oza nango ya wapi ana kokima nakemba à suivre bacaprice ya bazemi batata ye malembe na bama Londres en fait l'adorateur de Ningonde, notre papa que nous aimons, eh bien, va livrer un concert ce février 21 2026. Ne manquez pas, venez nombreux, bandeko babolingo, boya ebele, namo nazo ko inviter personnellement, coach la grande, yarato adoré, et Yesu elongona papa de Ningonde. Bisonyo sotoyebi, comment le Seigneur l'utilise puissamment. Nanzela na loyembo. Na banzembo kitoko, na ba adoration kitoko. Bisika au présence nzambe vraiment ezalaka redoutable. Donc venez nombreux le 21 février 2026 na Dominion Sainte toyebi Salwana bana Londres tout bayebi adresse ezawana adresse ezali Dominion Center 9 de Broadway High Road London N 226 DS. Donc boya ebele, si vous voulez plus de précisions vous pouvez me contacter et na opesa bino ba précision. Donc soki po lingi oza na besoin ya ticket okosomba ticket en ligne ou soit
okoki kocontacte ngai soki oza moto olinga mambo bakokota en ligne te bato ebele bakoka mambo ba en ligne te okoki kocontacte ngai nakopostele o tike ou soit carrément so oza na Londres zingazinga à Londres nako-oriente yo koma te sike ozwa tike na yo. De toute façon numéro ya telefone eza wana ezoleka na fiche wana numéro eza wana bandeko boza pe na numéro na ngai vous pouvez aussi me contacter sur bolimba précision. Sinon c'est ça, que le Seigneur vous bénisse et partagez aussi le message bato bele bakenda so ba concert parce que puis na ba concert nzambe te parce que puis na puis bonzambe za so ebele te, mais avec papa de ningo de biso nyonso toyebi c'est un adorateur et c'est un homme intègre. Et puis voilà, nzambe a utilisé puissamment dans nzela luyembo commentaire à gauche ya osa les ate parce que toyebi bien. Que Dieu vous bénisse, merci, bye. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent le temple. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble mon air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur. Gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil
se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte tes fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban plantés dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai.